Capage TV. Capage TV. Tozoloba mingi, to fingi Kabila, to fingi Kagame, to finga na Sassou, to finga Mobutu, to finga Lumumba, to fingi Mzee Laurent Desika, to fingi na Félix, to fingi Fayulu, to fingi Muzito, to fingi Jean-Pierre Bemba, to fingi président Moïse, to fingi Manda Zambo Watumba. Capage TV. Totika ba Rwandais. Ceux qui ba Rwandais ba infiltrer biso. Et ça va Rwandais nyon sauté. Et ça na ba Rwandais songolo. Pour photo wana ya président Fachi. Naza pour yango. Naza pour yango na boyo mpona ni. Capage TV. Toko finga ba Rwandais. Toko finga Rwanda. Toko boya Rwanda. Mais o azana makoki ko la Rwanda sikeza wana. Akende ko tyango ta ba Égypte, to ko ta Espagne. Asala yango. Capage TV. Président Félix a quelque na président rwandais Paul Kagame pour ayebisaye makamba le misatu. Oyo ngana yo to yebite. Capage TV. Professeur à université. Azalaka moto ne Kabila traita biso boete. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro Sin sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Merci la Capage Télévision, joyeux Noël, bonne année, merci. Autant d'avoir union son moment parce que s'implique par rapport à la Capage Télévision et qu'elle est toujours liboso. Et merci d'avoir abonné la biso 25 000. Tout ça, pour partenaire, on a battu un poids pour Capage Télévision et qu'elle est liboso. Nous avons dit que nous avons l'actualité politique. Nous avons Jacqueline Dala. Tout le monde est là. Mais comment pour le média Batou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, merci Maman Capage. Hey, honorable Teba Votangate. Mets ton photo là. Merci. Ah oui, na CPL. Les autres téléchargés. Amen. Teni on a la monnaie au Niamou Mingi. Teni. Teni na on c'est la propagande. Oui, oui, mais ça, en fait, ils ont tenu, ils ont message. Au monde biso to sala communication. Et là, monsieur Zali quand est fan de l'iboué, sommes tatala ah. Capage nga passer message nini. Na ningo la télécar, na ningo sali coiffure na yo. Yango mona ata musuko batbasa na matanga fola ta noir. So muto azata musu na sengo fola ta smoking. Donc noir blanc, chaque tenue a un message na yango. Wana message relaxa que congolais a besoin musala. Congolais, il faut mis vraiment en charge na ko sala musala na bilobela te na ko senga te na matoloté. Voilà. DKP. Ouais, DKP, ouais, DKP Zali le Otosali Sika. Tozo benga au dynamique Katumbi président. Pour na biso bato tozali ba katumbiste. Tolingi ba élection Zali koya prochainement. Ceux qui présent Félix à session malamu malamu penza Katumbi à la président Moura. Bien sûr. Ouais. On connaît la Lubumbashi là on y est observation des na Lubumbashi bio rebelé zo Salema. Pe Salema. Je pense que le lot bato ba fana na Lubumbashi. Sur la question des dans sens soit bafanda le temps Katumbi azala gouverneur ba ko ça la différence makasi pour le bazolela bazolela makasi Katumbi c'est un vrai manager, c'est un leader, a quoi imprimer style de vie, a quoi imprimer confiance et Congo ils ont besoin de montrer ngwana. Pour na yo monsieur Jean-Tini Ngobilambaka na tout par rapport à Teni wana ça ça la qui déjà va popé tout que monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka oui, vous avez la volonté, vous avez la vision, mais vous avez les moyens de la politique. Kinshasa, il y a la poubelle. Il y a Kinshasa la poubelle. Donc, pour travailler, pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, il faut des moyens matériels
il faut des moyens costauds. Aux hommes, dans 24 communes, il faut par commune 2 camions aspirateurs. Il faut au moins 2 camions. Chaque commune a 3 camions. Il faut chaque commune, chaque quartier, pardon. Et alors au moins une brigade d'assainissement. Donc ils ont 5 moyens. Vraiment, ils ont 5 moyens. Kinshasa et comme Mabé, comme Bosso, comme Salité, on dit que c'est un enco. On dit que c'est un enco. Non, on dirait Bangombe, même Bantaba. Il y a un lobby, c'était même un tabac, un gombe, soso, à la nela na été. Dès que j'ai quitté là, ils allaient participer à tout ce monde a policier à Boka, au Massé, au Goma, les lots de la montée n'a pas de n'a pas la mitié. La Goma n'a pas mis, ça qui baigne la pique. Moi, il y a blé blanc, mais soda a pas créé, ou est nassé à moi, il m'a cassé, on dirait ma maman, et si la raconte. Maman Cynthia, il y a un moment tozolo baboye. Mingi bazali ko, ba mingi balobara Jackie osala na Kabila, Jackie osala na Kabila, Jackie osala Moïse osala na Kabila, Francis Kalombo osala na Kabila, Songolo osala na Kabila, batu nyonso o basala na Kabila, o ba longwa. To longwa te po tozali na possession ya olakisa to nini. To longwa tant to réaliser mingi. Tant to comprendre ndenge Kabila zo kumbela mboka oyo vraiment ezana ndenge ya mabe. Si vous allez moi na Congo au supporter un auto c'est un côté au moins police lelo na les policiers na les policiers et ça na policier oyo avant ni kana ndako pa na ye to moi na policier tata na ya kufi balati se tenir tata na ye moi si ya policier mobile ya kufi balati si mobile moi azwa ta formation mon côté et ça les conséquences en tout monde lelo et ça armée na biso na lobi Kabil Mobutu c'est ko kumbendo wa Zabanga atika combien de généraux. Atika combien de techniciens d'état-major? Atika combien de techniciens dans le domaine de la sécurité? Vous êtes envoyé à Longoli Boni. Il a formé Boni. Kabila Joseph Tangoye a formé Boni. Ba technicien Boni au Kabila Koutaki au a Bomi. Il a formé Boni à Tiki Boni. Mouta Mabe à Kendawat. Baouma à Kendawat. Ndoi Nangaï Ndala Mamadou. Akenda wapi bazali belé ba commando oyo toyeba tant Mobutu ba fantassin ba béret rouge ba béret vert tant Mobutu zoloba tant on azoko loba na chaka motema na ngai na ba béret vert ba parachutiste te ezamawa mauvaise volonté mauvaise foi ezama comme makasi batiki mboka oyo na kao batiki mboka oyo on dirait bombe parce que ezela exploser ya on est ba conséquence en moto vivre lelo honorable pour ça la marabout ya Congo le la civique yo tant otala ki ba image wana et le bela kioni ezali Maman Cynthia omoni Congolais tolo ba mingi atana ba TV tolo ba trop tolo ba trop songolo tozolo ba mingi to fini Kabila to fini Kagame to finga na Sassou to finga Mobutu to finga Lumumba to fingi Mzee Laurent Desikabi to fingi to benga to finga na Félix to fingi Fayulu to fingi Muzito, to fingi Jean-Pierre Bema, to fingi président Moïse, to fingi Manda Zambo Watumba. To fingi ya kosaka na tende ko nangai wayambo. Boketu premier. Nani to fingi te? Nani biso to fingi te? OK, to fingi wat nyonso wana. To tele masiko nana. To tuna na siko. Biso bongo bato ba peuple. Musala responsabilité de ces années. Mutualité misunga, yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba mission na matu bazape kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle la biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda
ebimisi okaka misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Ah okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona bassoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Kapachi, to fingi batu nyonso. Siko to télémananu. To lukasko responsabilité en tant que peuple. Est-ce que est-ce que tu as peuple? Congolais, est-ce que tu as peuple? Est-ce que tu as nation? Est-ce que tu es capable de supporter mon Congo moulo mouswaïli? Totika ba Rwandais. Ceux qui va Rwandais va infiltrer biso. Et ça va Rwandais nyon sauté. Et ça na ba Rwandais songolo. pour photo wana ya président Fatinga. Naza pour yango. Naza pour yango na boya ngopona ni. Oui, mais ministre président Fatinga. Te. Ozomona mboka oyo. Président Moïse Katumbi akenda ba invité na Rwanda na fondation soki Ibrahimo soki ni wana. Akenda a s'incliner pe na mémorial ya génocide rwandais ba fingaye. Ba finga ya kosakana te. Soki nazolo baboye. Toko finga ba Rwandais. Toko finga Rwanda. Toko boya Rwanda. Mais oyo azana makoki ko la Rwanda sike za wana. Akende ko tshongo ta ba Égypte, to ko ta Espagne. Asala yango. Tozali ba voisin. Maman Cynthia Kangelo na zebisa lelo. Bisona Rwanda kala tozala mboka moko. On était un même pays, c'était Congo, Rwanda, Urundi. C'est-à-dire Congo, Rwanda, Burundi, pays moko. Donc les Rwandais sont nos frères. Comme les Zambiens sont nos frères, les Angolais sont nos frères. Les mal avec nous, nous sommes devenus complexés. To comme une haine moroboy. D'abord bisona bisona to inalaka. Tane so ba finga par exemple Félix de Baloba. Muluba, Chilombo, Chumbo, Mazo Finga. Soit Finga Boketu, Mungala, soit Finga président élu Martin Fayulu, Mouyaka. C'est quoi ça? C'est un message nini? Tozo Tonga nini? Tozo Luka nini? Ozomon, il y a un habit au téléma. Président Félix a quelques coups dans président rwandais Paul Kagame pour aïe bisaye makamba le misatu. Oyo ngana yo to éviter. C'est que le voyage dans l'information à c'est ça. Mais dans le bien na boy moni na auto na ma prédiction na boy na comme on dirait porte-parole ya Félix Tshisekedi président te azana ba bali en bon basa musala wana na ça fait la besoin qu'on la musala na position wana te dans le biga que non lelo est normal président ya RDC ata yo lelo comme so président mboka oyo il faut kutana na ba président ya pays voisin bo solo là par exemple lelo ba bazo ko febele na est kuna. Mais si le président a l'obligation azana makogite ya robeta masasi kobeta na masasi papa ko gagner la Rwanda pour un ordre. Il faut négocier, il faut diplomatie. Donc, ma baisse à ta mouquette. Il ne faut pas parler pour le plaisir de parler. Tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est quoi notre responsabilité à nous en tant que peuple? C'est quoi la responsabilité des Congolais qui sont dans la diaspora? Au Baza, en France, en Belgique, en États-Unis, en Gabon, en Côte d'Ivoire, en Congo, Brazzaville, en Angola, en Égypte, en Maroc. C'est quoi votre responsabilité? C'est quoi l'objectif? C'est de quitter l'Afrique, c'est de quitter le Congo pour aller en Angola, c'est de quitter Angola pour aller en Europe, ou c'est de pouvoir s'organiser pour revenir dans votre pays, créer les emplois et développer votre pays. C'est la grande question qu'on doit se poser. Non. Un opposant comme cela, c'est celui. Non, un opposant comme cela, c'est celui qui peut dire des choses. Et ça, c'est le MONUSCO qui est né. MONUSCO qui est besoin d'armée. Besoin d'armée, il y a sécuriser bino.
et quand vous avez MONUSCO à Kende pour stimuler MONUSCO, pour attirer l'attention MONUSCO, pour interpeller MONUSCO sur une mission. C'est la même chose. Donc, opposant au Bagano, investisseurs pour créer une certaine campagne, pouvoir permettre à ceux qui ne sont pas en interne. Parce que c'est seulement qui, en décembre, Maman Kapach, ils ont tricherie. Et on ne peut pas laisser ça comme ça, comme des enfants, comme des gosses. Bon, ça va, c'est bon, ça passe. Non, il fallait qu'il y ait un discours adapté à la circonstance. Maintenant, on sait que oui, Kabila a roulé Bisso, Kabila a tué le peuple congolais parce que le peuple a pris Moutia, Moutoumoussou, ok, tout est le Massiko, tout ça, la Nengeni. Tout est de Liboso, tout est de Liboso, ils allaient Neni. C'est ça. La Mouka est un bilan, il y a aussi la thé, Maman Sincha. Bilan, bilan, ceux qui ont un objectif sont au Pakala. Au plan, au objectif, objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. La Mouka a un objectif. La Mouka mission Zalaï Moko, tant une élection, tout soutenir Martin Fayoulou a gagné l'élection et puis tout organiser Mboka. La Mouka a une élection, Martin Fayoulou a joué. Kabila la moté mama benaye ou ali Congo te abaloli masolo akamati ndeko Félix achewana to ça ko lele la awat oh non Kabila la Rwandais Kabila za chauffeur à défaut Kabila za bona boy OK oya komisiko aza Rwandais Félix la congolais azala wana mais ayeba ke mboka oyo ye tata na ye oya botaye azala opposant munene aliganga bozoba te ye pas azala wana eba ke bozoba ezama mute asala bozoba te. Donc bilan la Mouka na kanise zali déjà il y a ma casse les élections à présent Martin Fayoulou le reste c'est ça stratégie politique to ba rencontre politique pour voyer ba neni to ko bisamboka na bozo ba otokoti. Pourquoi apparition à de Joseph Kabila ezara moi pour ba mi et puis rentrer politique na ye yo to fati on non na loba qui déjà ça ma solo on a zolo toujours lobi en fait Kabila sali pour biso mon peuple congolais. Toza comme tiens le rôle banyama le rôle bantaba bisomoko nous nous considérons comme des sous-hommes parce que ceux qui congolais penza dans le professeur à université azalaka moto ne Kabila traita bisoboete est-ce que ça na batu o penza oui peut-être ngai na loba non na Kabila peut-être Moïse Katumbi à loba non na Kabila peut-être Ndeko Francis Kalombo à loba non na Kabila bazali de Gozakali Baba se fait dans un monde à du courage non na Kabila baza o babi non to boy to lingité bazali mais o bazantinga tinga na elelo ba on va pesier makoki amona lokola nzambe oui ceux qui peut lokola nzambe batango oyo moni ba on va puku ba furumi na yo kamba bango bien balia ba mela bazala malam bana na mama ki na hôpital malam bana ba ki ne kelasi na ndinga malam ba ko tosa yo mais yo ozu bokonzi pendant 18 ans onyokoli bato na nzoto onyongoli bato na nzela ya molimo na kisasa business ya munene et comme sali ya kolela bibembe donc na société na pays moko boye dans une communauté matanga comme business morgue il faut mbongo ko bimisa ebembe ko tana cercueil il faut mbongo ko yana ebembe ko lela yango na salle bato ko mi ko sala ngana ko sala ko lela bibembe ngana ko sala ngana na so mutu kana ngai utapoto mena ko misa encore biard ma belé à Kokunda Bato et comme privé. Moutou mutation ma belé naie ou ma belé langai pour que ton moutou a n'était $1,500. Wana mboka nini wana. Il y a un problème. Tous dans la crise, il y a mentalité. Tous dans la crise, il y a légitimité. Tous dans la crise, il y a considération personnelle. Tous dans la crise, il y a prise de conscience. Et moutou comme ici biso wana lelo et sali Kabila. Donc logiquement, nenge atika ki ndeko Félix comme présent, il fallait li monae. À quelle place, à quelle attend à Dubaï, à quelle attend à Égypte, attend à Égypte, attend à Rwanda, attend à Kigali, à Kavani nae, baka bosani nan. Parce que ça lui passe. Tous en vivent aux conditions à passer et source dans les alliés. Baka non, Kabila kuta imboga tete, Kabila kuta imboga bien. Pour tatana imboga kuta imboga na passe. Tatana a eu aussi la réforme monétaire. Donc boga zali mi solo. 18 ans. Maman Cynthia. Quand on a l'émission, on a moto asimi lumière, on a moto asimi micro, on a moto asimi caméra. Il y a une équipe technique qui t'accompagne. Mais on va mon héros, on a héros. Donc yonde aux ali leadership na yo, comme émission na yo. Donc chaque leader
Mboka est quand même le leadership de Kabila. Et puis, ce qui est encore grave, Kabila avait tous les pouvoirs en main. Il pouvait nommer même les chefs du quartier, même le bourgmestre. Il fallait décider. Donc, c'est lui le responsable. Jacques Ndala, merci. En tout cas, Bitouna, il y a vraiment bien et qui est vraiment qui tombe. Monsieur la maire, mais le mieux pour tant que pour ça qui n'a pas moi tant aux habitants au travail au Robani, nous avons pour lever mesure na yoki na Union européenne. Bon la kanisi omoni ba vient ba Lambert maintenant na balobaka trop. Alors baloba trop dans les pays souverains, les impérialistes tout ça. Nous on na ninga CCC agression bolimbis. Bato bagane kuna atina ba dossier comment singa pardon biloba lobanae balimbisie. Bon c'est bon, il y a pas de problème. Les gens normal, les années tu pose problème au sengi bolimbis. Batbaye ba kenenge zawana alors tu munora ya pamba. Parce que maman o bota ezala kuna na Belgique akufaka asenga kwa kende asenga de mesures humanitaires pour encore ta Belgique. Ata na famille kuna donc azako senga kolela pour relaxer. Moni place oyo tozolo bake hermo sozo bunda zala conscient. Sala makambo oyo ata mission de to sala boye. Sala makambo oyo après le oyo ebi lobby et ko balukela otie. Zala moto. J'ai dit c'est dernier temps la bataille sur sa mission politique dans le lobby. Ce qui signe aussi une mission politique il y a débat. Dans le grand micro. Aussi une mission politique il y a débat. Mais quand on a nous mouvement il y a opposition, on a mouvement il y a pouvoir. Yebi ça va le trouver dans solo ya Moïse Katumbi te. Trouver dans Moïse solo ya Kabila te, ya Fati te, ya Muzito te, ya Fayulu te. Le to solo la Congo. Maintenant on va ma question. Au moment que ba calé ba ba comme moko. Donc souci à Congo za makasi. Boka mseza na pasi to bunda. To récupérer honneur, la valeur auto ça na époque ya Zaïre. Les bandeli pendant tant belle zazo kende. Congo Congo na bato Congo ya voulu zikimbangu. Tous biso tozali bato tozala esprit monné grand esprit. Biso tozala bato faut inspirer esprit, to inspirer monde. To récupérer yango. Jacques Ndala pour moi vision pour la Congo centrale parce que on a fait moi nous ça moi ibélé on va dire un gouverneur diaspora ba otunanga sintiaka page place nini ya kolala ya bien ezali naye kodécouvrir place ya bien makasi na mombele stif loge mpona bana kini bana partout monde entier botunaka tunaka botindaka nga nalukela bino baplace oyo efanda place moko ya discrétion soki okomi kaka na 12e rue okoti vers prince ozokende na mombele avenue lumumba numéro 6 stif loge place ya université wana bato bakende neti yolo stif loge eza wana masolo banka. Loge, na ko découvrir na mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia sif loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion oye na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali loge bar ezali nyos ezali sif lo nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yaka au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bon contacter ka sif loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien sif loge. Bon makambo ça na Congo central eza makambo ya soni logiquement na ninga bo moto il fallait gouverner mon avis gouverner ba démissionner na bango banga ba démission na matiki mo bati gouverner mususu mais le kola mboka yango eza na batu oyo bazo sala monako je crois que à toi za wana ponanga le kola batu bazo sala monako so tali na mboka histoire au fait batu baza un peu distrait actualité za que
ba gouverneur nyonso oyo ba postulat ki na élection oyo ya biso euti na émanation ya 2018 oyo bazaki ba boye koto sa mode de Kabila o ba kende rôle ba indépendant ba ngoni ba lingo longola bango siko FCC so sala tout ba longola bango est-ce que faut on numéro bongo voilà donc à tout ça na makasi abunda za la wana nana abunda pena lokola mobile za la wana sur ça pour FCC quand ligne longwa te da za la nana la wana Jackie la bokomi okede na biso pembenya aussi ça mais to moni par rapport ba Jackie moi papa biso gouverneur ya Tanganyika Zoé Kabila marcha qui pena to monaki sur le meza la makasi mais siko comment ça la papa ya bongisa moi kuna ça va en tout cas na komi kuna te yo zala kuna na moni na ba photo na ba photo nde bon nga na ba photo tete ngamona zat ngamona mona so de mouton wana eza penda bondoki ya bondoki omoni nga tango ba sala ngo sinta nazoka sezali ezouta na qui déjà prince à 24 heures nga nazoka sezali euta na de bonhomme et que likolo nazoka sa bongo nzo ndesa na ngomba nzo ndesa e machine nga après kisina wala ba théâtre ni nonsus mami wala nonsus pona nini biloko pona nini biloko sali pona nini bozoba boye mboka oyo et puis biloko wana c'est quand même grave hein président Félix et mon passé ne peut pas distrait eza biloko oyo Kabila ça sala na ba ministre na ye parce que mbongo ese bima bato basala yiba mbongo tant ya ye esala ya ye et puis mi komisa ngwa tia na 100 jours na ye vraiment non il y a un problème sérieux mais ça dit quand ceux qui montent dans na bokondité azo boulé malamu mais ceux qui comme na bokondanga Congo on dirait changera ba tenir olobi ya solo n'a expliqué aussi quoi n'a expliqué aussi quoi jusqu'à là ça ne marche pas mais tous on retard là maman Cynthia année na 2020 le 30 juin ça 60 ans d'indépendance 60 ans d'indépendance tous combien de présidents de la République bato tous na Lumumba pardon premier président Kasavubu Lumumba premier ministre naye après le Kasavubu Mobutu après Mobutu Musée Laurent Désiré Kabila après Musée Laurent Désiré Kabila moi na Kabila après Kabila moi na ya Musée tozana moi na ya Tshisekedi père Félix banda to banda indépendance kino lelo nanu toza président au penda ba préparate que muto ko il faut la président a diriger mboko nanu tozwa te nanu tozwa te te balinga ba préparer biso te na lobi na yo Martin Fayulu préparé non peut comme ça tant monsieur comme ça yo au moni Chadal ça fait na tous maintenant aux président mboka oui Chadal a une classe à Silisi abandonné l'administration publique abandonné la C wana na système kin obi kin ngezala menga bana bangot ngaso finga na zongi sela na yo tala kin nga muto wala ibenga lo bana ete mais zongi sela donc nano to tala ko peut-être muto préparer tête en France pour ça la soki ne na ka faut les gars na ena soki neni les États-Unis pour aux postuler faut ça soki faut ça uta na Sénat banini mais biso za ka muto dire muto eka la pour ça boye Kasavubu uta wapi président parti soki Abako Lumumba dans poissara pas président Mobutu sala coup d'état Mobutu to ayebaka kenga na sala besoin de président pour tous pouvoir prendre 6 mois 5 ans là bas sauter avant de libérer donc imprévisible musée autant na rébellion so wapi na Zamba so tsaka makabu ne so wapi na so ina Kamina so wapi so na Tanzanie ba isuye kaka président et bon Kabila le fils somo ya likama tali mutavanda na ala mui na tongo ayita comme président mais na 17 heures abiso comme président et bon Tshilombo Tshisekedi donc comme ça sous dans les Bojakinda là 2020 aujourd'hui pour s'attendre à la mukaye ça fille pe na gouvernement actuel pour ça va quand même pour ordre comme appelle maman Cynthia politique mboka était biso makasi était biso kozala mingi arrogante ça na franc parler mais arrogance pour toza le 20 toza le 50e
le 11, hein, le 9, le 10. Le 10 décembre. Si on finit na magnétoscope na yo, na réu, où ils ont ça va image si mawana. Surtout le 10 décembre 2018. N'a dit que Félix Salobake Kabila a partenaire privilégié na. N'a dit mara. N'a dit mara. Voilà. Voilà. Donc tout est prévisible quoi. Politique la mission za mabelé. Total ndenge mamozo kende. Moko na moko ndami yebe ndenge azokumela masolo wana. Biso zo la discipliné. Peuple congolais a mis tout na yemoko. Responsabilité nga eza nini. Ba bandeko ba Rwanda bana pour na bisoté. Bat o ba infiltrer biso. Nde bana na problème na biso. Ko ba ko identifier bango. Bandeko ndeko Félix ala pour na bisoté. Biso moko peuple oyo to tiki Kabila tchaye président ndeto mituna e bandi boni to vota ki était atchaye to betiki to tika total na mon image moko mikolo yo Kabila otambala na moto akiti ba betele maboko ba belela umela na moto umela China ba okumisaye Congolais azokumisaye. Donc c'est le grand problème. Le grand problème c'est nous-mêmes. Voilà. Merci Jacques Ndala et merci de nous avoir accordé cette interview, cette belle interview d'actualité. Merci moi Cynthia. Pour nous c'est un réel plaisir. Voulouzi. Ouais. Voulouzi, comme on a toujours les grand esprit. Kota na kati. Comment on l'église des Noirs? N'aime ça que l'autre fois que l'église des Noirs est à la raté. Il y a pas Église des allées sika et sika net na christianisme. Abi église des allées nzoto na yo. Yango ne temple. Ecclesia est-ce que bato basangani po ba solo la bonzambe na bango. Biso tozali bato oyo toza kondima ete ya solo na nzela ya bonzambe. Toza na lolenge na biso ya kosambela nzambe na biso vidje mukulu mawe janangela nzambe ya mpungu mungu mwema. Donc oba koko bazala ko bondela oba zalaki mbule ninge beta mbule yindi to bengi boya bozo mona suka bati mona suka wana bazui kombo na liboka batie ba lobby mbule kat et eleki oyo ozo belo bukani pampa bazui matiti mwa kal bazui ba pasimbi na place bukani pampa loboko ezongi oyo ezalaki mwasi azobota te bazui soso bakati soso mutu babengi bana mike ba le soso na bazui mafuta parole basi na libumu yango de bonzambe na biso to pesi yango mokongo yango to souffrir 60 ans ngo to zana kati ya bonzambe o bosambela bosa la bilan Maman Cynthia biso to koto ya lekolo ba évangéliste te communiquer oh non tozo te na stade te tozo te mone tozo lo baboye batu oyo bazana ngolu ya kokota na bonzambe na basa ba comprendre ezo simba bango parce que ça likambo ya ko forcer te ça likambo to pesa 10 na mabonza te likambo ya kozongela bonzambe nzambe na auto pesi mo Congo 60 ans. Comment est-ce que bino batu normal oyo kosala na nzambe ba yepo ba coloniser bino batu ba yepo ba yiba bino bozui na bino bozui banzambe na bino otiki pemeni bozui bolati banzambe na bango. Maman c'est na kindoki ezali ya bakasi kindoki ezali bonzambe pezali bonzambe ya biso ya bakoko na ezali te na lobi na yo kenga na lobi na yo ke tant non sona yo awa bato basa ba tant ba filmer yo pozali est-ce que na biso ke nzambe na ngai na biso e kanga miso nzambe ya bakoko to sangai te na biso ke non biso to moindo ça fait net Congo ça fait 60 ans tout ça la bilan to va na tout ça la bilan bato oto benga ba homme de Dieu ba homme de Dieu puissant to yebi suka na mo ezani na mboka na biso awa banani ba bomi pende kolo. Donc je pense que ça na ngonga o ya hotel masiko komi tuna 60 ans après c'est vrai ba ila biso nzambe est-ce que tu veux zonga na sko nzambe na biso te bon nzambe na biso to zongela yango journalisme et débat mais Jacques Ndala 4 langues pour l'année 2020 c'est vraiment na 4 langues. Cynthia c'est facile aussi de retenir 4 langues. Non, mais même 6. Naebi sarabatu ke ngana zali ngana za mwana ya soda. OK. Soda ya tangu ya soda penda, officier donc magistrat militaire. Hein? Donc biso to sala lokumu ya bana ya soda penda ya solo penda to mutation penda l'état a foutu bino avion bozu Air Zaïre bolongo na bunia boke na boma. Vous avez fait quoi? Bolongo na Chikapa. Té tant qu'on se vend dans un million na oyeba na yo. Voilà. Donc joyeux Noël na batu nyonso. Donc
bampang na mono bangwash na mono donc joyeux Noël beno nyonso bikatina tata nzambi fumu nzambi na beto vanda na beno na bilumbu nyonso kana kwisa donc mbote kiese luzolo nyonso vanda na beno voilà donc joyeux Noël kwa bana beto monso ba bokolo mo bula chiluba donc chidi muchi chibanga chilenga nzambi abankambo betu ikala nenu donc bion sumenemena bion sudi sanka bikala nenu nikala bim Joyeux Noël kwa wasemaji na wasikilizaji wote wa lugha tukufu ya Swahili. Asante sana, Mungu mwema, Baba akuwe na mweye vyote vile mnataka juu ya masiku yanafika ifike ndani ya majamaa yenu na ndani ya makazi zenu zote. Asante sana. Joyeux Noël na batata na ba mama nyonso ba balwa kote ya Lingala totombeli bino mobu oyo ezali koya mobu malamu nyonso oyo bozala bosenga nyonso eza posa na bino ekokisama nzambe ya bakoko na biso ami révélé na mitema na bino na babota na bino po ete nyonso tokosenga ekokisama mpona kongo na biso un an pomme te donc comment vous tokobunga te trop d'empiaka ba stress eleki ba stress ambo eleki merci maman merci maman et merci à tous nos internautes et merci à tous nos téléspectateurs parce que cette émission passe aussi sur Congo Web Télévision et c'est un ancien confrère de chez nous et puis bah confrère bah avec ma condoléance hein ma confrère oui Mathieu Kamango na Biwan de Gramso Koufaki, na vile msomo super kala je crois. Bat pas kufie belé. Et puis condoléances pe na bana bunia nyonso. Pour biso to vanda na bunia, total ba muzipe la wana, na moni nouvelle énergie Joseph Bangakia, na moni Papi Olela, na moni Dominique Kabeya, bana bunia nyonso donc na moni ba famille Luzembo de Gonabiso Didenzengu. Azali susute. Donc to mi c'est même vendredi to kunda samedi. En tout cas la famille Nzengu nyonso condoléances Bozala Makasi. Merci. Bye, à la prochaine. Au revoir. Capage TV.